Bonjour, bonsoir, très chers abonnés des 3 Exa Productions TV. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Dans le cadre, il y a émission Nabiso, les artères de Kinshasa. Les lots sepeli totambola na avenue Bokassa. Oyo bachangeaki kombo ekomaki avenue Luambo Makiadi. Après ekomi lisusu avenue du peuple. Avenue du peuple ezobanda na rond-point Kin Mazière. Ezosuka na boulevard Sendwe. Boulevard Sendwe soko katsinga monango okomi na stade Tata Raphaël. Lelo vidéo na biso tozobanda ngo na rond-point Kin Mazière. Ndenge bokomona toza na Kin Mazière oyo eza rond-point Kin Mazière. Rond-point Kin Mazière eza na commune ya Gombe. Donc avenue du peuple ezobanda na Gombe po ekende kosuka na Kalamu. Avenue Tumalobai nde na droite na biso. En face na biso immeuble oyo ezala Kin Mazière yango wana Kin Mazière elongwa bacha supermarché ekoma supermarché oyo rond-point Kin Mazière tobandi avenue du peuple yango wana avenue du peuple ex Franco Luambo Makiadi ex Bokassa yango wana oyo croisement avenue du peuple na au Congo avenue au Congo. Toujours sur l'avenue du peuple ex Bokassa tokende vers croisement Bokassa commerce avenue du commerce tozokende vers son croisement avec l'avenue du commerce. Avenue du peuple ex Bokassa ex Franco Luambo Makiadi. Awa tokomi na croisement ya Bokassa na avenue du commerce. Avenue du commerce yango wana. Ce que okei na droite okei vers Mama Emo. Ce qui okei na gauche okei bon marché. Okei Ina après Ina okei bon marché. Toza na avenue Bokassa avenue du peuple. Avenue du peuple yango wana. Tosali image oyo bato bakomi kokanga bakomi ozonga bandako yango wana circulation ekiti mwa ndambo. Toza na avenue du peuple ex Franco Luambo Makiadi ex Bokassa. Tokende sikoyo vers son croisement avec l'avenue du marché. Ça c'est le croisement des avenues Bokassa na avenue du marché. Yango yo croisement nango yango yo.
Na gauche okei vers Université William Booth. Na droite okei Zando. Okei vers le Grand Marché. To continuer de part en part eza ba magasin. Na droite na biso place tokomi eza na couleur moko ya bakambiste bazalaka wana baza ti lelo na baoyo batika Kinshasa kala. Toujours avancer, toujours sur l'avenue du Peuple, ex-Franco Lombo Makiadi, ex-Bokassa, na commune ya Gombe. Toza na commune ya Gombe sur l'avenue Bokassa. Très chers internautes, très chers abonnés des 3 Exact Production TV, bon commenter, bon s'abonner, na ba oyo na ba s'abonner, bon partager, bon liker pour nous encourager. Tozana avenue Bokassa, na droite na biso eza Zando. Un jour tokosalela bino vidéo ya Zando yango moko. Lelo toza kaka sur avenue Bokassa. Tokomi na croisement ya Bokassa na Rwakading. Rwakading eza balabala oyo ekaboli Gombe na commune ya Kinshasa. Comme vous pouvez le remarquer, na gauche na biso tokomi sikoyo na commune ya Barumbu, na droite toza na commune ya Kinshasa. Tozoleka Rwakading. Na gauche commune ya Barumbu, na droite commune ya Kinshasa. C'est-à-dire avenue Bokassa ou avenue du Peuple ya Motu ezo Kabola commune ya Kinshasa na commune ya Barumbu. Yango wana baza na ba avenue bakombo moko. À partir ya Rwakading tokotanga quelques avenues. Après Rwakading eza avenue Loa. Après Loa tozana avenue Kato. Après Kato Louva. Après Louva tozana Lac Mwero. Après Lac Mwero Itaga. Après Itaga Chwapa. Ainsi de suite. Awa toza kaka sur l'avenue du Peuple. Avenue du Peuple, ex Bokassa, ex Franco Lombo Makiadi. Très chers internautes, très chers abonnés des 3 Exact Production TV, toza na Zando et sur l'avenue Bokassa. Toujours avancer vers l'avenue Itaga pour le moment. Ndenge tolobi yango auparavant, na gauche na biso eza commune ya Barumbu, na droite na biso commune ya Kinshasa.
c'est-à-dire baza kabola bakomba baveni moko soki na commune ya Kinshasa eza Kato, na commune na Barumbu pe eza Kato. Tozo avancer vers l'avenue Itaga. Tozo sala vidéo oyo bato bakomi okanga. Imaginez-vous maintenant na heure de pointe ekozala ndenge nini. Toza toujours na avenue du peuple ex Bokassa na commune ya Kinshasa. Na droite na biso na ngambo gauche côté tozomona sikoyo eza nde commune ya Barumbu. Commune ya Barumbu. Tozo avancer. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour nous encourager. N'oubliez pas de commenter s'il vous plaît. Toujours avancer. Awa tokomi na avenue Itaga. Ba onyonso bazoteka sur l'avenue du peuple ex Bokassa. Croisement Bokassa Itaga yangoya. Croisement Itaga yango wana na gauche na biso wana na ndenge ya Barumbu. Itaga yango wana na ndenge ya commune na Kinshasa eza na droite. Tozo avancer. Tozo avancer vers l'avenue Chouapa. Tozo avancer vers l'avenue Chouapa. Avenue Chouapa. Toleki. Après Chouapa. Isoke plutôt. Tozokende avenue Isoke. Après Isoke tozana Kilosa. Toleki. Après Chouapa Mbomu. Après Chouapa Mbomu. Après Mbomu Kilosa. Après Kilosa Dodoma. Après Dodoma Mayenge. Après Mayenge Kigoma. Après Kigoma Kitega. Après Kitega Nyanza. Après Nyanza Luapula. Après Luapula tozana Croix-Rouge. Après Croix-Rouge tozana Kabalo. Après Kabalo Baraka. Tokosuka na croisement des avenues Kabambare na avenue du peuple ex Franco Lombo Makiadi
bien Bokassa. Nako Bandela, quelques avenues. Après Itaga, Tozana Chwapa. Après Chwapa, Mbomu. Après Mbomu, Isoke. Après Isoke, Kilosa. Après Kilosa, Dodoma. Après Dodoma, Maenge. Après Maenge, Kigoma. Après Kigoma, Kitega. Après Kitega, Nyanza. Après Nyanza, Tozana Luapula. Après Luapula, Croix-Rouge. Après Croix-Rouge, Kabalo. Après Kabalo, Baraka. Après Baraka, Kalembelembe. Après Kalembelembe, Kabambare. Sikoyo tozokende vers l'avenue Croix-Rouge. Awa tozana touta koleka Mbomu. Après Mbomu tokei Isoke. Après Isoke nde tokokende Kilosa. Après Kilosa, Dodoma, Maenge, Kigoma. Toujours sur l'avenue Bokassa. Avenue Bokassa. Oyo boyeba na kombo Bokassa ekomi avenue du peuple. Ancienne appellation nango nde Bokassa. Ekomi avenue du peuple. Ezalaki pe avenue Franco Lombo Makiadi. Tozokende vers le croisement, son croisement avec l'avenue de la Croix-Rouge. Très chers internautes, très chers abonnés de 3 Exacts Productions TV, pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tozokende vers l'avenue de la Croix-Rouge. Tozakaka sur l'avenue du peuple. À notre droite, c'est la commune de Kinshasa. À notre gauche, c'est la commune de Barumbu. Toujours avancer, toujours kende vers l'avenue de la Croix-Rouge. Ce qui toko rappeler encore quelques avenues. À partir il y a Rwakading. Toza après Rwakading, Tozana avenue Loa. Après Loa, Tozana avenue Kato. Après Kato, Tozana avenue Louva. Après Louva, Lac Mwero. Après Lac Mwero, Tozana avenue Itaga. Après Itaga, Tozana Chwapa. Après Chwapa, Mbomu. Après Mbomu, c'est Isoke. Après Isoke, Kilosa. Après Kilosa, Dodoma. Après Dodoma, Maenge.
Après Mayenge, Kigoma. Après Kigoma, Kitega. Après Kitega, Nyanza. Après Nyanza, Luapula. Après Luapula, Tozana, Croix-Rouge. Après Croix-Rouge, Kabalo. Après Kabalo, Tozana, Baraka. Après Baraka, Kalembelembe. Après Kalembelembe, Kabambare. Très chers abonnés de 3 Exa Production TV, Sikoyo tokomi na avenue na croisement ya Bokassa na Croix-Rouge. À notre droite, c'est ça l'avenue de la Croix-Rouge. Ceux qui opusani mwa liboso au hôpital ya Croix-Rouge. Na balabala oyo avenue de la Croix-Rouge yango wana. Croisement nango na avenue du peuple ex Bokassa. Après Croix-Rouge, Tolobi. Après Croix-Rouge, Tozana, Kabalo. Après Kabalo, Baraka. Après Baraka, Kalembelembe. Après Kalembelembe, Kabambare pour na clôturer vidéo ya lelo. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner pour ne rien rater. Commentez, partagez. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter à tout moment sur WhatsApp. Nous avançons vers l'avenue Kabambare. Ça, c'est l'avenue Baraka. Du côté de Barumbu. Ça, c'est l'avenue Baraka. Après Baraka, Kalembelembe. Après Kalembelembe, Kabambare. Très chers abonnés de 3 Exa Production TV, bozalaki ebele ya kolanda vidéo ya lelo. Ba oyo nanu basabone te, tosengi na bino bo sabone. Ababone na biso, bo partager, bo commenter, bo aimer. Po na ko encourager biso prochainement tosalela bino ba vidéo mususu koleka oyo. Pona lelo tosukeli awa na avenue Kabambare. Merci et au prochain numéro. Yesu